Demi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, tiens. Irène Masiandoki. Mon perso, mon sapio, il a ta calia, Yange Katana. Abituma Basua, yo bundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana Modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kubanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pe la libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Na ba mourir zignon so ba mesana kolanda Iran na Masiando ki TV o mama bino ayela kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout vos amis ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiando ki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site te bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner beau partage et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dr Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi ça mibla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate la patronne Betty moi celle qui mibali na bandaku umela tokendaka bongo na metal la brésilienne moi sia pembe ya kitoko na kati ya Birmingham babi motema ya vie na Jansi Bolanga. Vie Jansi Bolanga. Osala bango pasi babi vie na tika teni na défaut et la telinde zo bango bo frère na Jansi Bolanga umela. Ba mourir zinyo so mama Iran ayaka bo to betaka masola solo to betaka aubergine te to bosa na kate ko pesa Anastasie Vita ya papa trésor chou na kati ya bunde se balobi porte parole na biso ya mayele ngana sepelaka mingi ndenge ya Simondo ya papa kokolia nzombo depuis Irlande benga ka Etasie Vita imana ya trésor chou. Voilà, tokendaka bongo na bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même bibi chez moi Nzambi bibi chez et ou non. Voilà, ba mourir zinyo so mama Iran ayela kabino masolo. Ta on ayaka na masolo na zanga apete ko elanu ba publicité. Bozomi tungisa mingi. Bonne année yangoyo. Na zoyebisa bino oya telite ya kolia bonne année te. Bwana ba tentira bien te et sopa bino. Ya. Bato ba sala ba publicité ba tentire, faut bazala ba témoignage. Tom ta osala publicité tentire, faut mita no tenae. Jamais mtako la kisamutelo ka kitoko ya sala ya mabe simba te boya kote nanga. Bozinga. Mwende naza na simba mina maboka Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois sia tata Grace Light cosmétique balobi ba temetis ezali. Ba caramel ezali ba femme forte, femme capable kuna ba kombeza kuna ya bizarre ya mystique ya ndenge na biso mokaka nazana nga mwindu olingo za na bouton to za na tache te ba bibenga mama Cornelia Lutadila olingo ko matin clair lokola mama Irene et dépendre kana olingo ko machoko ya makasi balobi kuna mbongo no mutesa na makambo boko zala jamais déçu ba kisi ba to tekela bino ba otso soki ba nyezo bebisa ba pobotela mama Irene. Nazo sala 4 ans na biloko ya mama Cornelia Lutadila ya kusamba ezate bomoninga nazaka aboy nzamba pambola mona télé 6 mois sa papa Grace Light numéro na kasi logo yango na tieti
o batia ker na se wana numéro ya telefone benga ye ntango kobenga mama Cornelia Lutadi aza mpe na boutique reyobote kolata kitoko olingi osala baserso ya bakombo nyonso kuna ezali bilamba ezali bafantaisie ezali na baperike ya basuki ya mama Bobila Dawa benga Cornelia Lutadi la solution mpona bavrai chéri nyonso Europe. Voilà tozokende bongo bamurene bamurezi nyonso topesa merci na mwasi moko asolaka bien na kati ya Londres balobi Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo bazwi wapi couple tokos ba Béatrice Lokilo soko apesa kontaka te babi mwasi oyo nzambe apambola Béatrice Lokilo umela ya Monsieur Fils Lokilo baye bango badeplasaka bolingo ya kosambe eza te tokos bamurene bamurezi mama Irene ayaka boye merci na Pochan Andel mobange na shipping na kati ya Cologne vie na ngata nga masolo kotinda bakarton na Kongo Kinshasa to pe na Angola na kati ya Allemagne ubengie na plus 49 Pochan Andel mobange na shipping plus 49 152 0251 77 31 tozokende kosukisa na batu ya biloko ya kolia ya kolia za kelengie balobi bonne année tolesa ba famille na Kinshasa esala biso bien balobi Eden marché na kati ya Londres au Futimbongo abake ko livrer biloko kolie pa na bio na Kinshasa na kimia benga Eden marché na plus 44 74 82 38 23 59 logo na epe yango eza awa obengi Eden marché au Futimbongo abake tika biloko pa na na commune nyonso bozala bozo biloko na pete surtout na ba fête boy asali promotion carton soso loso tinda ba belle famille ba mama leki bakabola benga Eden marché okozwa kimia okozwa mutu pasité. Voilà merci na bande nyonso na mbangu mpona kobeta bino lisolo oyo na bandaka na ba publicité wana eza bulo nanga ekendaka bongo parce que na lobaka na batu nga na lobaka na nga soko sale loko na oli mama irana lobela ngo ba client ba ko ya tsaka kibonzambelo ba ke nga na oteka yawe ba client ba o ya nga ta na oloba e toucher ba ya ba osomba parce que osala business e pambola mana kombo na Yesu tokendaka bongo ba murene ba murezi nyonso mama irana eli dino lisolo moko ya mukuse te ekolobela makambo ezoleka na Europe bandeko na ngai kimuyibi toloba kaka na mokili na Europe te na mokili komi makasi batu bakoma koyiba batu sans pitié tomona na basala mamba voyage ya batu Amelio mbongo ao vivre na ao trouver normal mais mbongo wana omona ngo pasi pozwango nzamba lola batu babanga su makambo te tomona ka même bato batekaka biloko soki batu badefi bango biloko pona kofuta ezalaka pasi ndenge na kopesa message na bandeko nyonso bazana banyongo ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle mama Boboto na kati ya France mutu nyonso azana nyongo ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta iluko futa po ba pesinga masola bataba nyongo nyonso nazana ngo par respect boza mikolo nazana ba numero na bino nazo pesa bino kaka message ozana nyonga ya be ya Zakari bozana ngo ya ba 800 euros ya ba 1000 euros ya ba 2000 euros bo defe ba biloko bolata na ba feti bodenda ba mona bino bobenga ya be ya Zakari nyongo bafutaka nyongo eza kokabate batu nyonso bozana nyongo ya be ya Zakari sauf mutu te soko ki message yo benga ya be ya po soki obengi ya be ya te to senga ngo siko na réseaux sociaux ezala soni na niveau telaka ki munene sopa yo eza juste ka message ba message yo nazo pesa na kesu suna impératrice MK loli solo ekeboyi Impératrice MK na kati ya Autriche atekaka ba super wax original na ba grand super to sela ke publicité bo pirater messenger na ye Facebook na ye Impératrice MK lukaka mbongo na mutoki na ye yango message na bandeko nyonso boyoka publicité pa ya mama Irani Impératrice MK kindoki na poste aza logique aza ser moko sola kitoko mais ba pirater messenger na ye bazo komati na ba Facebook ne ba n'importe quoi ba bengisa biloko yango nazo yebisa bino Impératrice MK salaka na messenger te kosala commande na messenger te soko za na posa ko somba bilamba na ba super na yo wax original grand super benga Impératrice MK na plus 43 67 64 53 21 69 parce que miyibi bakomi partout ndenge moko ba pirataki Olga Mokonza Kabelo Olga fingama na réseaux sociaux ba finga Olga makasi kaozo bambonga batu azoyiba na ba 300 euros pour information Olga Mokonza Kabelo akoyiba ba 300 euros te ngana kenda Kinshasa naza na Congo Olga benganga mama Irene ngape naza na Kinshasa to kuta na bomona video to kuta na Olga sombelanga biloko kolia abimisa 1000 euros Olga Mokonza Kabelo pesa mama Irene edo pona ba séjour na Kinshasa
mutu aza na makasi akopesa mutu 1000 euros tozalaki biso mbele na Kinshasa akoyiba mutu 20 euros te lobaki aza na maladi ya moyibi. Olga mabe ezangi mutu te mais na temps oyo nga nafai na Olga mokonzi akabelo en tout cas aza fille moko aza bien naza suki ya maboko mena tozwa carton ya baperike banouveauté ekoti non nalati yango te maobe yanga na te mere no se bisite biloko sika biti kutekwa milaye ekoti me na obanda onka te po suki yango mpesa ekufi fo na fungola bapirataka Olga bafinga Olga mais Olga zwaka na bavoka toyebaka suki ya mutu asalaka buzoba wana pourquoi kolia mbongo na mutoki ya mutu c'est pas bien. Botika bat bazosala business basala business na bango na kimia ndenge babinisaka mbongo basombaka bazalaka pe na posa bénéfice musala zobe ezalaka te moteki ya kizengi aza te na mokili moteki nyonso elinga soki azoteka ezongaka pe ndambo bopirate impératrice MK bopirate Olga mokonzi akabelo boza na baniongo ya beya zakari bolingi kofuta te komi nini bamourir na bamoureuse mais liso na ye koyebisa bana na nzambe peuple congolais partout bozali tokeba bamiyibi moko bazobengaka bato na batelefone ya bambuma na beta masola ba miyibi wana mingi na beta yango mingi me miyibi wana bayoka te batikaka te bango basala kaka soki bakutami na mutu ayebi makambo wana te mbala liboso soko za kidiba oyiba ba oyibo disons lokola pe biso toningaka eloko nyonso epesa bénéfice ntango bakolakisa baavantage ya babénéfice osopana yaya naza na bavideo naza na video nani natia bino baaudio tomeka kosola bakangi mwana mwasi moko moyibi soki natie video ya mwana mwasi wana ba oyo ba yebi ye bo hésité te bo komer kombo na ye na se ya video oyo mwana mwasi aza muluba akolaboraka na ba cousin na ye na Kinshasa ba cousin babengaka bato awa na beau-frère na ye baza réseau mobimba tango babengaka bato zoteka bambuma okuta na dorte kingandi ba jeune ba kaka wana yoko somba ngona 50 kuno koteka ngona 80 ba ko intimider yo keba okutso pe na mutu asombi ndambu po peselenga ko ya ndeko na ngakeba miyibio na ete so basimbela ngo kisi bazoso batu musu ndeti nga ba mekanga mingi simba te mais lolo dino photo ya mwana mwasi wana azali nyesi ya ba miyibi wana aza muluba mwana mwasi soki bandeko na ye basali business ba tel baba pesa pa mwana tata wana mwana tata ngo soki bimaka nyesi en personne ba mourir na ba mwezi ba uti ko sala aventure na mboka moko bozi na tia bino moko boyoka mais avant na bandotia oyo nazolaka ba papa nyonso baza na problème sexuel baza faible bandeko baza na problème ya diabète sucre ezokita te bandeko baza na ba douleur na makolo bo contacter mama na biso Rosette Bikulu na kati ya Hollande ngamu nasalaka publicité na ye bo benga ye na plus 31 61 44 79 846 azana bate azana ba yogurt bate même pona basi pona libumu ezo sunga makasi ba yogurt ko lia pona ba papa na pa ma sucre ezo aider bango bo benga mama Rosette Bikulu eza ba yogurt moko ya bien atoza na problème ya po ozo bima biloko kuna vraiment solution ezo zwama bongo te Cynthia Mbongo sala musala tozo sala kaka musala ba mourir na ba mourir nyonso na meka kotiela bino ba audio na ebike ko sala ba mama mingi passe ko sala mawa ko ba ko yiba ba tuti na niveau yo yango na lobaka nzamba lola abatelelanga Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres mwaso alambaka kitoko balobi mwaso asungaka nga même na ba prière babinzamba lola kanisela Tisha Blessing Mère Loboko na sela ke ba publicité alambaka biloko kolia même na Londres ngola mbisa nzungu na yo to na ba fête ya sala nyonso azande komoko parmi bato na sala ba publicité aza moto na lingaka pe makasi nzamba lola kanisela Tisha Blessing Hand Mère Loboko mwaso alambaka na kosika oza béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth boyoka ba audio ya pasi boyoka ndenge batu bazo yiba batu ya bambuma ba mama ba papa boke ba temps eza mauvais boyoka ndeko mwasi basalie ba aventure na kotiela bino bolanda mukie bandeko nanga ezali pasi boyoka nanu oyo biso ni toné ko solola tout expliquer ngai kombo racine mama okochango poke na ngopenda bien mama irani soto ke nango bien batu musu bafungola misto musu be bazadi na makambo badi na muto ya kosa bango deja na ocho ko ba audio ya muto wango ya garçon ngo Laurent Mutombo boyoki babi komoneza Laurent Mutombo bolanda audio photo atiaki na profil na ye soki peza ye mais na yebi keza lango yete donc ba bilonga batu batiaka na biso pe bazoka ngo wapi na yebiti ba mourir na ba mourir bozela ba profil ya ba miyibi wana bazobenga batu pona ba mbuma ba photo na bantu eko plibia rango te parce que bazotiaka ba photo na bango te po moyibi ya solo a otia photo na ete
po soki ngai nayiba une fois so natie photo na nga na whatsapp na nga mpona na koestroke bato ata motu moko koyeba elonga mama irano ya monene na kozala donc fo nazwa photo ya flair nazwa photo moko na google fo nazwa photo moko ya motu ayebani te yango na kotia mpona bebisa réputation ya motu yango moye topubliaka bafoto na bango batie na profil eza te bandeko na nga tozala mayele tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt miyibi oyo bazobanga eloko te bandeko boyoka Papa Laurent Mutombo. Ok, Laurent Mutombo. Comme ça, yo benga ye mwana na e fait que so bo se fixer mwana bokani jou bo kutana comme ça nga pena zo numéro na ona pesa ba partenaire ona ba benga yo comme yo nouveau fournisseur wana esa ya ok pa mwana no sombika ka juste chanteur moko na $100 mais ba partenaire on ata so ba bengi yo ko za sipite ebisa bango yo te kablo no na valeur ya $150 ko kita bango te suka na bango na 150 wana. Ok, merci. Yoka lokuta. Est-ce que nous avons moyen trop se fixer pour un dernier pour tout le monde na somba échantillon moko comme ça ya biso pe programme na ye comme ça aux ongela nga pour signaler nga de sorte que na passer va coordonner na yo pas ba partenaire ba benga c'est pas grave. Ok, merci. Ok, merci madame na CP na transparence. Ok, merci. Ba mourena ba mourez baloba aboyi babandaka batu ndenge nini alo mama Irene boni santé bien nga monsieur Laurent Mutombo boyoka bakombo Laurent Mutombo nani oh mama Irene obosani nga tokutanaka na yo akopanda ko compliqué o vie ba mama soki déjà ozo appela bongo na ba papa bandeko nanga bokeba ndeko nanga za na France asalaka ba théâtre na ba papa Jani ndeko Kinal aza victime ya biloko oyo ya ba miyibi oyo ndeko Kinal soka kolanda bisolo ayebi aza pe na site na ya YouTube oke ko s'abonner kuna aza victime ba miyibi oyo bakobengo bakopesa maloba kitoko bandeko kokamwa mais ezali pasi ba conversation na bango eza ebele moye to tiango nyonso eza te mais loko nazo ebisa ba mourena ba mourese ba papa na ba mama ya Jérusalem ba obalandaka mama Irene to mekana nukolanda totala nanu mwana mwasi o batindaki yeyo aza kuna so ine États-Unis na bango est-ce que bokoyeke ba mwana mwasi oyo so bozo mone bien yenda bimi lokola collaboratrice na bango bakobenge soki nani soki fournisseur soki nani bakutana na mama o États-Unis mama o balie mbongo ebele o nazo lakisa za moyibi mama balie mbongo eza mama apesi so na nga na bona nga kotanga kombo na ye babengaki mama na bazwaki na G mama na pesa kimbongo bandi ko compliqué mama na bite ezaka boete akende kota so des champions et comme ke bakuta ba pesa so mbongo ya ebele mama na timbia obi komi lokuta tindi ndeko na ye bolanda makambo ezoleka awa mbila kuei bokotela biso kaka mwana mwasi yo tokolakisa bina lati nkoinko eloko nga pe na loko ebo comprendre lati la mane changa bankoi boya tonsko ensemble nga lati onsko na kolan pour apprendre au kimusala bandeko nanga ya lati nko ya boye ya ensemble na ngona kitambala nzoka ye koyiba mwana mwasi kitoko azolia bambonga batu sans pitié omoni batu musu akenda mabala mabote ezalaka te akoma kobela bela po azotambola mabe bolanda wana sikoyo ba comprendre ben ba yiba bango maman benge ba yiba utiliser frère na ye nde frère sikoyo azwi ababi okato otinda frère na biso ya kotikela bino mbongo ya babilo kwango bande ko bolanda siko bazwi bango ba komi ko filmer ba mona ke non ki muyibu e komo koma série to landa Tokota na kati non c'est pas grave mais nanga ko pesi boze la fona expliquer voilà moi c'est zo ba mukie wana nde cousine na muyibi raison na bango yende muta se présentera pona kozoba mbongo oya zolo ba mwana mobala azali leki ya sero apesi so balingi bayiba yesko bazo kosa bazo filmer ko bayiko kutana cousine wana baza raison mobimba na ba papa Mutombo wana baza baluba mususu baza na Kinshasa mususu baza na Canada mususu baza na États-Unis bolanda lisolo mbila kwei awa famille esukisi ba miyibi bolanda frère wana zolo bazali lokola ayeko tika mbongo pasomba biloko mwana mwasi ati koinkelo kwanga muyibi munene yenda collaboraka na ba miyibi yesko eko se présenter po azwane mbongo mwana mwasi kitoko boye yango mibali bokebaka oko mwana mwasi ona ba pembo yo na chilubo azolo ba action lokola uti na mbujima iboye oko lingem okeko muyibi ayibi yo na passeport tozo kaming na liso vyomba yibie passeport na Kinshasa mikolo maswa Kinshasa to ko na film nazo beta onet na film po leke bele bozela boyoka poto wela temps bozela eza pasi ba mourir na ba mourir eza mawa mutazo yiba na ye na pete
ye wana mwana mwasi botala so eboyebi ebokoma kombo C'est pas grave, mais n'a qu'à repasser na ce peignot, c'est déjà sur bon ici. Nyanga eza dena enveloppe nanga ya mbo mais siko bandi bagray nanga Amana pesa sac, nenga pesa inscription. Il faut na opesa ngana na prena pesa sac. mais siko yo na food na tanga onde parce que $18,000 oye bandeni mbongo ekoka kuna $18,000 oye bandeni ezanga bi ekoka Je ne faut pas konini konini yo. Yo déjà précisé qui non, je sais pas. mbongo eza kope ya mbongo mais kope ya mbongo il faut soki nazangisi yango oloba nini Non mais ngai vraiment na yebi na ngai te ngai yebi na ngai te ngai saka kopesi ngai bango motu baotanga ye moko ere ozonga. siko bongo nini so nga na oyeba baproduit na ngai ya complet te Osanga confiance non. De la même façon que mbongo eza problème te ngai yo soki mbongo ezangi yo moko olobaki mbongo ezangi mais nga soki parce que babiloko ezali ya vie na yanga ya sanga soki ngai nga na verifie nde babiloko soki ekoka nango biloko eza okoka elo moko ya nini eza te avant ke ndatiaki yango 10 na basak donc esko na oconfirme ngo ndeni zani saki na ngai na motuka na ngai ozana saki nakotika ngo kuna te wana bazokoutilize famille oyo bazalaki 8 personnes babengi na polise polise alobi tozoyoka makambo mingi bino bokende biso tozoya paske bato bazoya mingi mpa na biso awa bolanda lelo nde lelo mbila kokanga mwana mwasi oyo soki boyebi ye bokoma kombo bandeko bokeba moto oyebi te abenga bosala business yo koleka mileke ebele na sens ni pwani abengi bandeko na ye te bamama bapapa tolamuka bolanda awa frère wana ye na voiture aye kozwa saki po apesa fille wana $18,000 ya pese bambuma saki omwana mwasi asimbi yango nde eza na bambuma selon ye bambuma bozela video ekati ezokontinue bobanga te bozela video ezokontinue timbila koyawa bozela polisi ye wana bomoni bozela polisi tokolakisa yango mingi te ezalaka mokie bomoni polisi ye wana ye botala fi yango yo na kati ya voiture ya polisi bakangi ye na la polisi bandeko bato bazanga mawa baze bozela ezocharge mokili eza na makambo ebele bozela bozwa na foto fi yango na benda so boyeba ye ye bakangi ye mama nkoyinkoyi na kati ya voiture ya bapolisi eske bozomona elongi ya fi yango foto yango mpe eza flou tellement frère akangi yango deja kala aza na kati ya voiture ya bapolisi ye wana mama nkoyinkoyi bozela toluka tobenda mpenza elongi na ye ezalaki pasi mbila ye bomoni mbila kwei batie bavideo mike bazobanga mpo mbila azomona bomoni bakara mbila kwei bambila bakiti babi makambo ezosalama tro na vilo fait ezozala nini eza nini bozela nazoluka image ya fi yango ya bien mpo na benda foto bamama tokeba kimuyibi ezali tokeba bozela fi yango yeyo bozela foto ne fo bomona ba oyo bayebi muyibi oyo bomoni ye en tout cas bobenga biso to bokomela biso mwana mwasi okombo na ye nani bandeko kimuyibi ya boye bandeko États-Unis bandeko ya Canada bokeba balobi kuna réseau eza makasi na France pe bazali bato bambuma bakotindo pa docteur moko boye oke na laboratoire ipare bakotisi na mindele bétranger na kati ya business na bon ozomona boye muluba ya Kinshasa boyokaki nenga zoloba voix na ye boyokaki voix na ye nga batindinga kaka boyoka voix na ye boyoka ye wana bayepese $18,000 otangela mbongo tokota na kati no c'est pas grave mais n'a qu'à repasser na ce peignot, c'est déjà sur bon ici. nyanga eza dena enveloppe nanga ya mbo mais siko bandi bagray ye wana Amana pesa sac, nenga pesa inscription. Il faut na opesa ngana na prena pesa sac. boyoka muluba balobi aza muluba bandeko makambo eza na justice ba oyo bayebi ndeko ya mwasi bokomela biso
ba o ba ebi ndeko ya mwasi bokomela biso kombo na ye bozela ba o ba ebi mwana mwasi oyo bakomela biso kombo na ye ba conversation nyonso bazali kokoma na yango oyo mbila zwi nyonso ba murele ba mureze eza pasi mbila azwi nyonso ba mama eloko na vandeli apona koyebisa bino ba jara bana basi oyo baza ebele bazo collaborer na ba neve na bango ba cousin na bango aza muluba boyoki nenga zoloba bakangi mama kitamba na ensemble encore muyibi munene donc ndenge za wana bango batwana babengi toza na bambuma boye na boye bakomi na bapesa $18,000 toropiango ndeni ba délégué moi sur en personne ekoza $18,000 famille wana ebengi mbila tellement mbila na mboka ngo bazoso ba rapport a boye mingi batuni bango bozana rendez-vous oui tokuta topesa $18,000 bambila balobi biso toya te soki yo moni ye benga na numéro otoya soki omoni ye na rendez-vous wangu mwana mobali wana cousin ya mwana leki ya mwana mwasi bende escroquer ndaki andimaki ya salango ndaki bazo filmer mutu musu abomba mazo filmer ba ono mo filmer jeza mwa mbilinga tant ka zo solutionner bina ke koza babengi mbilo kwa mbila zaki déjà pesa ba consigne mbila tine bo kuta na côté ni besinda tozu rendez-vous to kuta ne sika babi OK soko moni en personne bengi so to ya ndo moni mbila ba kangi mwa mwasi dossier eza na maboko ya leta yango mo eto kota lisolo makasi eza te ba audio eza ebele moi eto tia conversation sero ndenge makambo eleki kuna eza te parce que mwana mwasi akosamba po ayibi bato ebele ipare botala ba audio botala ba message bomoni nyonso ba message ya lisolo ka moko moni moi na ba photo to tia nanu eza te bomoni na ba photo ba mbila ezali na nde ba okisa mwa mwasi na voiture mais loko to eko beta sete na communauté batata na ba mama bolandaka mama Irani Masiandoki na oloba na oganga ba miyibi wana ya bambuma bazobengaka batu na telefone batebele bozo bapele wana mama boni nga pa neti nga ba isanga tokutana na Allemagne neka kosoma mutuka na papa Joana pa na ngeli kati batu mingi ko to kutana docteur moko boye benga papa na ye omoni mwana na ye bazana laboratoire bako compliqué yo talaka ofai na ndako mutabengo na telefone elo business ke toteka bambuma yo banda ko leka mileki muto yo yebite okondima business abongo pona nini soki eza na intérêt mutako bonga po na bengi famille nete ko bengo muto yebite banda ko siko to kutana kana matanga to kutana ka boye na gara Saint-Denis babandaka na yeki kichasa na yako kunda mama babandaka lokuta mo ka bongo bozala mayele miyibi ya bambuma batelemi makasi bauti kokanga moko lisolo ekozana suite mwana mwasi bauti kokanga e mama nko ilokolanga o bakangi ba mama tozala mayele ndeko wana mwasi bemeka ni beta lisolo oyo ekosunga bandeko mususu o nanu bakutami na likambo o te boyo kaendenga lobi azana pasi ndeko wana mwasi mama ekani beta lisolo ekosunga bandeko mususu no bakutami na ngote parce que ye déjà ça ju oya ye amonyo ba mona raté ce qui nous appelle quel numéro ezali nani mais nayebi ke ezala encore bata famille nani toyebite po mama kaka nde nazoyebiso wana même date oyo babenganga na poto awa date kaka moko wana to babengi petit frère nanga babengi mpe kaka na kombo na ye ngao to babenga na kombo te me ye mpe babengi na kombo na ye mutu kaka moko wana oyo abenga petit frère nanga ka pe mutu moko wana oyo abengaki ngai notindela audio ya mutu abenga petit frère nanga okoyoka yepeka pe mutu abenga ngai bozoyo soki mutu apeke numéro bazobenga bato na banimero na biso se baozo banimero ngo pito yebite se baframe baopesa bango se baozo mpe na bainternet bamisu basa banimero na internet te bandeko nanga bazopirate na bacompte bancaire ya bato kimuyibi ekomi sérieux mama papa lamuka mutu abengo te na telefone ke bosala kopa mbuma eke na laboratoire mbuma so ekoma kisi ekobikisa bakancer ezobikisa maladie ebele benga docteur Kingandi omoni mwana papa na nyoyo benga papa Félicien benga papa Kinga bakopeso bakombo moko bandeko nanga eza réseau mobimba lelo na ekoloba okute na likambo bandeko nanga zwa mayele koyoka biyoka yoka te ovandi boye mutu moko ebo ando sala business muto yo yebite banda ko expliquer to kutana ke skabo eza bizarre ko accepter yango ti na juste pour na kolamusa communauté na komi na nga na suka bakangi mwa mwasi ndeko apesi soto ana besoin suite ya mwana mwasi foto yoka suite basali nini kuna na mboka ndenge bakangi po aza muyibi munene yango bandeko mibali bokeba nazali so na kobeta ndeko moko mbali na Kinshasa bauti ko yiba yembongo 3900 € na passeport alingaki mwasi yaya
okolala na moyibi akoyibo mbongo ayibi yo santé ayibi yo nyonso vie baby toke temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Na komi na nga na suka nzamba ola pambola ba mourir na ba mourir nyonso ezaki juste pona kolakisa bato ke muyibi échauffé tozala mayele. Nzambe soki azongi te sumasi yako na pema tokutani mbala sima pona kobeta ba histoire vrai biso tobetaka solo awa aubergine ele kakate. Nzamba lola abomba bino s'abonner, liker, partager vidéo ya mama Irène Masiendoki kata koto moni est intéressant kotisa na TikTok pona kosunga toujours communauté. Nzamba lola apambola bino la tokuta Elbi. Ya fai. Nini? Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulayi. Même ngaka la soba Antonio Miala. Matako ya to ya Angola espèce yango. Yango ni ba changer. C'est siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bon ba kati na ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui. Naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osha yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brini na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brini na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.